Sali na babone nyonso topesi manager na biso ya chaîne otela matipe bambote misho ye wana zoloba mpona bato bafingaka donc apekisi bino bofinga boyoka ye bokontinue kosabone na dasa comprendre et ça la bino nde nini e rezo téléphone na yo oza pena boye liboso ya caméra na yo obanzi ofinga oka ndeni bofinga wana esala bino nde nini. Est-ce que vous êtes obligé de répondre à l'insulte de votre sur la bafinga bino? Mais vous n'êtes pas obligé. Déjà que fingi bo mara mo mututi. Ko finga non okate ba finga ki songolo pakala akufi. Po ba finga ki songolo pakala asili ko finge bo mate ko finga non mutasile parce que ba finga qui est parce que ba chola qui était. Mais vous êtes obligé de répondre à l'insulte de votre nyonso. Moi ni mo mututi zo finga ozo répondre été. Olemba otika. Pour bimi se bena imbécile, bimi se bena dans zoba. Si au fin on a moi j'avance. On les maintenant aussi parce que yo répondre au PC ma casse à continuer. Faut même pas répondre. Pas du tout. Aïe. Boyoki moi moki apesi bino conseil. Bana SB toujours bentelo intelligente. Bino bato bokanisa ke pona boya ko sala bato ba remarque to polo ba fo bo finga sila. Boyoki misho botika sila bisala vanda ne kimia po ata bofingi SB toujours réseau mata réclamation au top. Donc bo continuer ko s'abonner massivement na Dasa Temo TV ba ona balandi réclamation te bo kima na SB.